ye moko muto akokamba biso likola lobete mboka ese ekufi ngana kolobete ya solo mboka na biso ese ekufi. Roi belge na mboka na ville na biso ya Kinshasa, roi belge na kati ya Congo soki azalaki ata na soni akokaki kotia makolo te soki nanu ba réparer berere basala te. Berere basala te, berere ngoneti nini jika toke nono malembe ki mutu moko a dessiné mutu mwindo akata na maboko aopesa roi belge mbote. Dessin wana pona ngai eze lembo munene. Lembo ngo laksini to pe dessin. Eze lembo ya pasi, eze lembo ya souffrance, eze lembo ya toza besclave indéterminé. Merci beaucoup. Na komona mboka lokwa Mali bazwaka lipanda kala. Mais lelo bandimi kozwa lipanda atako batalisi na ngambo mosusu. Mais quand même balobi ete bino ba européen na mboka na biso lisusu te. Parce que to komona lelo koboko memela biso te. To komona atako to mona ka passe makile ko tanga ka chaque jour. Biso to boyi tondimi to kenda ta na risi. Tango na lobi ke biso to ali na passe génération na génération na kokosa te. Histoire mboka na biso. E uti na libulu oyo kimpa vita bandaki ko timbola. C'est David Salsero depuis Paris. Merci, faites comme moi. Hello la grande famille, ici solo Mr Voice, votre artiste vibrateur depuis la RDC Congo. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur GK Télé News de Maman Judith depuis Kinshasa. GK Télé News. GK TV News. GK TV News. GK Télé News. Abonnez-vous. Les informations, le décryptage des informations à temps réel. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans notre chaîne GK Télé News. Dans l'émission Nabiso Baïbakenda Sango Binomo Boyebi et Simba Makana Yemoko, Aurélie Vangoul, la maman des garçons capables, autrement dit la Mbingazo de la presse congolaise. Baïbakenda Sango pour Nalelo, Nali Solo Nini. Mission sur total Tolal Tolamu qui tomoni roi belge na Congo. Des jours yango déjà, à vivre à Tambola, na ville province ya Kinshasa, to éviter. Aïko Sani. Aïko tala mboka na bango ya Kanade ba coloniser biso ndenge ma minute to comme to évoluer te to ndenge nini liko na onto okota susu na lisolo ya musicien na biso o ya yebani makasi o pe akenda sango na kombo ya Ferregola to moni bakangiye to éviter jusque là arrestation na eza base nango eza nini na kozalanga moko na plateau te ya GK Télé News na mission so ba bakenda sango na kozala na GK de la presse bino mo boyebi GK alobaka bien na ba analyse etali mambo aboyi singa to zo GK parce que GK na nzela na ye neto découvrir ka ba vérité ye na longo na ye to ko manyola yango vraiment na bokebi wana pesi mbote mingi na ba étoile ba étoile to ba abonné na biso ya GK Télé News ba mbote belé balo sako na bino bisika bozwa libaku to pe occasion ya kolanda émission na biso ba bakenda sango ya mokolo lelo wana moni sous notre papa Joseph Magloire na kati ya monde papa Joseph Magloire le sako na bisika ozali futur député soki nzamba zongi na nte na 2023 na tani mopanzi na moni ya moko kulutu ya bakulutu d'Elvis El Sacero balobi molandi munene ya GK Télé News bino so bolinga Aurélie Vangu bambote belé na profiter pe na pesa occasion na baye ono ba s'abonner na chaîne na biso te GK Télé News so koza mutasika s'abonner na chaîne et puis ko bossa na te cliquez na touche notification parce que à chaque fois GK Télé News ko tsaka ba émission to pe ba lien na ye ozalaka toujours kozwa yango en temps réel Fabrice Mande azana nga langage moko afungwela rada no plateau na kotisa invité na nga ya mukolo lelo na mine instance na yambie parce que na baso na yambie na zoka ba information oyo esengeli Fabrice Mande tozana langage moko. Ok, merci. GK de la presse. Maman ya banebele. Bonjour. Bonjour ma chérie. So benginga bongo salanga bien. Bonjour étoile na biso ya GK télévision mikolo bo salanga ba bien, bo salanga ba kitoko rien à dire. O na koloba na bino ezaka matondo. Reconnaissance eza très important plus que tout. Bino bato boko linganga
boko yebisanga ke bolinginga boko tinga na mitema ngape na lingi bino na kotisi bino na motema. Merci beaucoup. Naza kopesa losa kopé mbote na Mi José, la reine de Kafufu. La grande sœur propre ya Judith Kalanga na France. Mi José, la reine de Kafufu. Salam dada. Ah, wana na kena ngambu ya Allemagne, le sako na papa Joseph Magloire, papa ya Banebele, papa Motema Malamu, papa social, mbote na yo petit kanzamba lola pambola yo. Na zongi lisusu na France, papa Joseph Magloire, et na France, Vie d'Elvis, El Sacero. Kulutu ya bakulutu. Yaya baleke bele. Babi yaya solara kitoko, yaya beta kaba bien, yaya to beta kane masolo ko kanisa ne cha obeta na sheri na mezo ka obeta na leki na ye. Lo sako na yo kulutu. E bele ya kolobate, jideka mopao soda poto lo sako na yo. Salamu ezebele. Merci na yo Aurélie Vangu, merci na babone nanga. Bon partager, c'est une façon ya ko soutenir Jika. Quand tu dis que tu m'aimes beaucoup, ça ne peut pas se limiter seulement na koemenga. Ça doit se limiter na commentaire. Ça doit se limiter na ba aimer, na ba liker, na ba partage. Yangonde eza ya mutu ya mingi. Merci beaucoup Aurélie. Na koyambanga lisusu na plateau na yo ya Bayiba Kenda Sango toujours na kati ya Jika TV. Rien à dire. En tout cas, maman Judith Kalanga, la joie est vraiment partagée et le plaisir est partagé. Nous avons habitué à un plateau à la Kaya Koningana. Jusqu'à de la presse. Ngana otula etola muki, tomoni roi belge. Na mwasi nae na Kinshasa 2 jours yango. Beko sani. Merci beaucoup ma chérie. Waneza kama solo ya baye politique. Tango Jika bandaka kosa makambo matali politique, wana nalinga kina kundula yango peza na bosembo. Mais loko ezali mutuna otuni ngai na kolobete mboka na biso ezali kokende na kokufa. Na kokufa. Mboka na biso esili kokufa eloba ye moko muto akokamba biso likola lobete mboka ese kufi nga na kolobete ya solo mboka na biso ese kufi. Roi belge na mboka na ville na biso ya Kinshasa, roi belge na kati ya Congo. Soki azaki ata na soni akokaki kotia makolo te soki nanu ba réparer berere basala te. Berere basala te, berere oneti nini jika toke nono malembe. Ki mutu moko a dessiné mutu mwindo akata na maboko. Aopesa roi belge mbote. Dessin wana pona ngai ezelembo munene. Lembo ngo laksini to pe dessin. Ezelembo ya pasi. Ezelembo ya souffrance. Ezelembo ya toza besclave indéterminé. Génération jusqu'à génération. Jika Kimba vita ye abundi ya côté. Jika dossier otoke na wende zo memela biso te na bike to eza ya komata mais faut to landela moi mukete Jika. To ndela pe malembe. Olobi esclave mais nga na yebike to tozwa lipandate. Bosko esclave on to kozala tika et puis olobi to kozala esclave génération lo lenge biso to tozwa dia lipanda. Merci beaucoup. Na komona mboka lokwa Mali. Bazwaka lipanda kala. Melelo bandimi kozwa lipanda. Atako batalisi na ngambo mosusu. Mais quand même balobi ete bino ba européen na mboka na biso lisusu te. Parce que to komona loko boko memela biso te. To komona atako to mona ka passe makile ko tangaka chaque jour. Biso to boyi tondimi to kenda ta na risi. Tango na lobi ke biso to ali na passe génération na génération na kokosa te. Histoire mboka na biso. E uti na libulu oyo kimpa vita bandaki ko timbola. Libulu ni. Libulu yango batu ba bendi ye ka ba belge. Oh. Batu batumbi kimpa vita mobimba ka ba belge. Sakola toyoka. Batumbi ye muto bandaki koloba te ngana na se libulu esengeli toza ebele na lukanzela na se libulu kimpa vita bandiko timbola na se libulu po lukanzela. Esikani na koti ko bima abimisa pe bato bazaki na sima na bango balobi etete yo mwasi uti wapi yo koloba te mutu mususu te kaka belge kayimo akolonize so kayimo aluke so pe suma kambo kimpa vita batumbi ye mobimba oyebi signification ya kotumba mutu mobimba même pas Jika. Non, ça veut dire que cette personne là ne peut pas rentrer
Il faut des années et des années pour na mutu wana zonga. Ntakufi quelques années à zonga. Pourquoi baloba ke faut bakunda mutu? Molimo ya mutu eko telengana na mopepete, molimo ya mutu faut ezala quelque part. C'était bien préparé. Qui Panvite est parti. Des années et des années. C'est sorti un homme au nom de Ilunga Mbidi. Ça, c'est notre histoire. Les émissions à l'éloté. Bien sûr, c'est le seul homme que les Blancs n'ont pas réussi à recoter na mabele. Mais Ali moi, il n'a pas réussi à avancer Moussika na ba Belge. Et après, histoire réseau Pesabiso, c'est sorti Simon Kimbangu. Vous connaissez l'histoire de Simon Kimbangu. Bien sûr. Simon Kimbangu babomi en tant que prisonnier. Quand tu es prisonnier, tu ne peux pas faire quelque chose. Tu es limité en tout. Simon Kimbangu bakotie na mabele na menote mutu ayeko fungole yango eza Joseph Kabila. Ndalobi to fungoli ye. Après mbula boni. Banani kaka ba Belge oyo. Baye na mboka na biso. Ngana mutu a politique te. Na koloba po eza l'histoire etali mboka na biso. Na pe na maloba eza pe actualité parce que aye na mboka. To ebite eza mboka na bango, to mboka na biso. Aye, yango nde permettre nga na loba ta moi histoire ya muke. Bato baboma Simon Kimbangu eza banani ka bango. C'est comme si balinga pe biso te ma Judith. Prophétie eko bimaka kaka. Lumumba eko ya. Na monde elaka Lumumba kufi lolenge ni ya kotumba biku baboka ina sida bazalaki ko sala système ya koloba keno muto azan esprit bakunda ete poso bakumbiye esprit na ye ekolamuka esala quelque chose il faut to limwisa ye OK balimwisi Lumumba. Kabila le père est revenu, il est où? Enterré. Ils ont préféré maintenant bato bango bako négocier na bango bien. Potozonga toujours na se ya kolambola ka bango makolo. Ba réussir kozwa bato yo baza kolambola bango makolo. Ba réussir kozwa bato bako pesa bango bomengo. Tozali mboka le plus riche du monde. Mais tozali pe mboka le plus pauvre. Nyan pe ngana tuna. C'est quoi kozala riche en même temps kozala pauvre. Nyoso ya se ya moi ezali na Congo. Na lobi bien bomengo nyoso ya se ya mokili oto mona ka pays moko baza spécialisé na matière telle pays mususu baza spécialisé na pétrole pays mususu baza spécialisé na ko biso toza na oyo nyoso ba pays wana baza spécialisé na ngo wana na Congo ezali mais ko na Congo la souffraka ko na Congo olympique ko na via bien te ngana za komituna yele lo ayena mboka na biso ay ko sa eza poisi sa massacre ezolekana na est. Eza poisi sa violo eza koleka butu pe moi ba ko violer mwana mwasi babomeli mobali sur place batindelenga vidéo je n'ai pas même voulu regarder ça babomeli mobali balongoli bilamba balali ata 5 mibali nikolo nango bazwi banzete bakomi kokotisa ye bakati ye mabele. C'est ça la souffrance que les Congolais sont en train de vivre. Et tu viens ici batandeli au tapis rouge et notre président danse. Excusez. Ça fait très mal les émissions politiques. Mais quand il s'agit de parler, mais on a droit de parler. Les actualités, tu es obligé en oubliant parce que tu es Congolais. C'est notre pays au Mbokawe qu'on les a RDC, les a Belgique. Il fallait que tu aies un souci à RDC plus que les protection RDC. Siège ya bango nyonso wana ezalaka na Belgique. Tango bafandaka balobaka likambo ya Congo nini Belgique etongami na mboka bomengo ya bakoko na biso bomengo ya Kimpavita bomengo ya Ilunga Mbidi baza ebele Belgique etongami nango. Donc c'est pas profiter on se demande du bien. Baza ba profiter ce sont des voleurs. Licolo nango il nous a tué, il nous a assassiné, ils ont coupé des femmes de main. Bakata basi mabele, bakata basi makolo, mibali batika la handicapé. Oh Yesu. Tout ça je comprends. Prenez l'exemple d'Angola, même en face ici. C'est terrible hein? Vraiment terrible. Mais moi quand on parle de la Belgique, pour moi,
joue mal. Privilège nini diaspora congolais bazanango na Belgique. Mais les lots Afrique du Sud, oyebi ke ba Sud-Africain ba kota à Londres penza te ba boyaka. Oui, ba boyaka ba kota à Londres. Po ba yebi ke Afrique du Sud ba ka bien et pas na bango, ba na besoin ba ya na Londres te. Le basoko ye na cadre ya libala, o ye na cadre étude, mais soko lobi ke nazo sala ba ifona kende non, kuna pe social ezalaka. Ba médecin ya minene pe bazalaka. Afrique du Sud, voilà. Toké na Ghana, c'est même chose. Colonisé par les Anglais, c'est la même chose. En tout cas. Ah, c'est la même chose. Moi je dis question moi elingai ba belge ba on ba coloniser biso. Ce qui RDC fait un soutien ma casse faut bango ne ba soutenir biso ma casse. Parce que pourquoi ba sala biso ne so ba sala biso ezalaka diani. Belge ayaka na système a ozokotanga une émission neti ya politique. Belge ayaka na Congo na système ya coloniser bien sûr. Mais ayaki na système ya exploitation. OK. Au moni ba pays lokola bangolais. Ba portugais ba kota pona terme wana na géographie na zobosana. Baya ba coloniser batume bayaki po ba fanda. Ba siéger. C'est pour cela au komona si 100% ya bangolais ata 40% baza ba métis. Et bangolais balobaka portugais. Angolais pour akende Brésil, akende Portugal, ana besoin ya visa te. Ma eza wana ezozela babato eza wana kati si akeya zongi. Ako lula pe Portugal te. Bato a Portugal bayaka ba tourner ba série na bango na Angola. Na Angola, baza na privilège ya makasi na pays na bango. Lelo muto aza na Ghana, aliga kende Londres. Ana problème te. Muto aza na Nigeria. Lelo pourquoi Uganda, Rwanda bazaka ba protéger aba américain. Pays nyonso eza colonisé na anglais. Eza ndenge mona biso te. T'as des grandes différences. Katsaka na Congo Brazza et pas ya ba français. Ta la vie na bango. Ta la vie na biso. Différent. Totalement. Kamata pepo awa kende na Côte d'Ivoire. Omoni ba TV nyonso to futa ka Canal Plus. Antenne na bango ya Afrique mobimbe eza na Côte d'Ivoire. Na Afrique ya eza na Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pays na bango. Ba faveur na TV5 yo la kisanga série nini ya Congo ya ba Congo omona na TV5. Non, t'es jusque là. En tout cas, le coup de bien. Au commande le comment ya eza na série moko boy na mona ka un certain moment ya ba Congolais yo moko ta la série ezata na sens ezata na formeté. Au commande ba Burkinabe bazo tia bango na ba TV5. Ba pays moko ya mikie. Ba série na bango eleka na TV5. Et ta la mapé ma case. Baza ba favori. C'est normal. Biso toza biloko baluba balobaka ke bimancha. Bintu bya chanan. Interprétation en lingala parce que biloko babwaka ezanga tina. OK. En tout cas, siko banani basala ke toko mabongo. Eza bayi belge te. Eza ba belge. Oto ya mbilelo to tandeli etapi etangwa ye. Discours nini asali pona Congo actuellement. Oyo makile ko tanga. Butu loko amoy. Makile ko tanga lokola maye ko kitana fleuve. Nzala ko kota. Du jour au jour. Omoni moi oyo sombi bido mafuta na 22 000. Tango kozonga osomba ngo na 25 000. T'as degré. Tango na ozonga lisusu na osomba ngo na 30 000. Moi passé na somba ka ngo na 21 000. Na ekozonga na sombi yango na 23 000. Dans les cas il y a 30 jours wana babakisi 2 000. 2 000 francs de colo na budget. C'est malheureux vraiment. Tout ce que je peux dire, Koya na yezaka loko lazo continuer sabotage na RDC. Siko to ke tozonga, a continuer sabotage na RDC to boité. Siko nani a pesi piste wana. Mokonza mboka na biso. En tout cas, c'est malheureux. Mokonza mboka na biso, je me limite là-bas, naza moto politique té, naza combattante té, donc
Jika banda kosa makamba politique kala, malgré je parle de ça, mais pour le moment, c'est trop glissant. Donc, je n'aime pas. Donc, oyo ya ye, ezaka ka sabotage, likolo sabotage. Nazo mona te. Lipa ya sika, oyo ya komema na RDC nazo mona ngote. Et RDC a komi na banyongo tina bongo ya suka. Lelo ata président bimi poto futa banyongo wana toko futa ngo kana ba minéré na biso moyebi no moko bo profiter nango ezate boko zo ata 10 ans ata 20 ans po bo futa nanu banyongo wana rien à dire ma chérie. Que Dieu nous protège, que Dieu protège nos enfants, que Dieu protège nos familles, rien à dire. Congo et Komina Souka. Ce qui voit belge na boka na biso, c'est que ce n'est que passe na passe. C'est tout ce que je peux dire. Wana il fallait que batika Kimpavita fanda, il fallait batika Lumuma fanda, Ilunga Bidia fanda, peut-être mboka na biso linga koma de place tozate. En tout cas, il faut batika Kimpavita fanda Lumumba et tout consort. En tout cas, vraiment dossier oyo ils a passé dans mon thème maliko non tous ba congolais et là au moment où ko chapé biso boye o tozo mona mabe to betela ngo c'était ou soit stole qui sa kaka bongo et tant que ba congolais makila ezo couler na bassin na ba veine na biso eza makila ba congolais il faut ka to lobela mais eza passe eza pe mawa comment na président na biso plutôt roi belge aye na RDC c'est reste à vérifier et to lobela yango mikolo ezali koya jusqu'à de la presse tout à soli solo ya musicien na biso ya munene oya kenda pe sango na kombo ya Ferregola tolai tolamuki tomoni bakangi na mikili ya poto jusqu'à de la presse bakangeli eloko nini o Ferregola sali ya grave o akoma tina niveau ya arrestation na mboka bapaya. Merci beaucoup. Soki nanu ya solo Ferregola azana détention provisoire ndenge babengaka ngai jika ni équipe mobimba jika télévision tozo pesa ye soutien total à 100%. À 100%. D'abord Poazande konanga ya mibale azali fierté ya mboka na biso akotombola bendele ya Congo bisika nyonso. Selon information na zanango Ferregola akangami pona likambo ya famille précisément mwana jikazela akangami ya likambo ya famille précisément mwana oya yomoko to boyite baba fanda na mikili poto bazala na ba logique moko un peu différent na biso mwana oya yo akangisa o seke Ferregola asaki le romo eza très mabe eza mabe makasi. Merci beaucoup. Bon mwana wana na oko déterminer te parce que Ferregola zaka na mwana moko ya mwasi apesa ke mutu pasi mingi to ebite eza mwana wana to eza mwana mususu o Ferregola betaki abetaki selon ce que moi je sais oyo c'est selon moi ce que moi je sais et je maîtrise jusque là parce que wana ezaka ba information o bande ko na biso ba ko pesa biso est-ce eza oya mukolo to eza mususu ki abenga kimbila ba bakangi papa na bango pona yango alors tango ekomi bongo ekomi siko likambo ya kusamba okangela ki bongo ndeni soki a risqué akokota pe prison Jésus pona mwana wa boti oui na poto c'est normal na kobeta histoire ya noko na biso mwasi na bana bakenda poto bana 4 awazaka ye moko na bandali un jour ba maman sabengaka papa bana bazoyoka te neti année nani trimestre oyo bazue le côté azo solana bango ayebi histoire a poto bien allez tant va silise ayebi si bango lakisanga ba point na bango balakisi ba point mi balé bazuite ayebi si ote papa yaka congé boya lobite na oyate abibino ndebo ya congé Kinshasa baye tant ka ba okita na aéroport papa simba bango mi balé kuba kaka na aéroport tina ndenge ba okoma na ndaku kuba ebisi bango monika ndebo che makolo na Kinshasa boye bozonga supoto te punition na opesa bino yango bosala inane awa na Kinshasa ti borozwa inane na Kinshasa asala pe bongo mi balé bazonga mi balé batikala omoni makambo asali awa akoko osala ngo na poto te c'est pour cela ozomona éducation ya bana ya poto eza ya kobeba na biso na lobi bien eza bana nyonso te nana na droit ya komona mwana na nga auti classe retard na gangi mais na poto tu ne peux pas faire dire maman laisse-moi tranquille c'est quoi ça
Dans cette maison, on ne peut pas être... Parce que moi, je n'ai pas droit. Mais il y a aussi des devoirs. Je m'excuse les étoiles. Moi, je n'ai pas droit. Moi, si je n'ai pas droit, a outi Kishasa aye a komi poto, a kuti yo nanda kunayo. Mais l'état aux uka musapo betia ebisio bima soko bo bima bengi mbila mbila penza yo biso nanda kunayo luka ki yo moko. Ota penza ndenge mbila ebengano et puis ebiso ke 100 mètres. Droit na ye. Sko droit wana ebebi sibana na biso ebele. Vraiment. Po ba yebisa yo ke mwana abotami na poto atangi université soki baza bazebelete bana na basuka ka na ba classe ya humanité. Ba évoluer vraiment te. Ba matakati. Soki babandaki ko matambele bane belé o batangi na poto ya ba noir baza na ba bureau. Mais bon ça appelle le gouvernement. Muto sa yo te ke mundela pesa mutu musala te. Mundela pesa mutu musala ya bureau oyo cerveau na eza déjà la vie. Abi ke mwana botami na poto, atangi na poto, asali nyonso na poto, mutu na yeza ka lokola ya biso. C'est que ye pas mérité sala na bureau. Vraiment. Si kozo monake ba africain bazo koma ba okoko resirité pourquoi so katangi bongo asuki et pourtant mundele loko ganga ke pa na eza classe. Et nous a plus avantageux. Bien sûr, ba yebisio ke droit na ndenge papa no abeti yo. Tozana besoin ya ko justifier te abeti ye pona nini. Ezalaki nini nde tinda ke to ana besoin na ngoti. Bien sûr, papa no abeti yo. Oyebi bien pe ke papa no za star. To bozaki na mama, to bozalaki na famille moko quelque part ba yebi bien ke papa na za star. Déjà tango bengi la police ba kanga papa na yo. Ya liboso détruit carrière papa na yo. Ya mi balé l'état koloba ke futa ye. Papa na yo akamati mbongo afuti yo mwana na yo. Oza sir soki papa wana bimi akozala no toujours na mutema. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Akozala na mutema. C'est très important à savoir. Est-ce que papa wana soka bimi akozala na mutema? Je ne crois pas. Même pas. Même pas maman. Adana ndoto, je ne crois pas que ce qui papa wana bimi aozano na mutema te. Yaya, atanga ina ozano na mutema te. Bébé si na carrière na ngai. Bako senga ya futa mwana na ye. A dédommager. A dédommager. Na minicho peut-être alingaki abeta musique na ye. Na minicho peut-être alinga sala répétition na ye. Iko na on peut concert à makasi zo zele les 30 jours. Maman, siko bino bo bloqué ye. Ah yeso. Supposons que le dossier Waneke Moussika a commis condamné 6 mois, 7 mois. Est-ce qu'il a participé à un concert? Je ne pense pas. Ce qui a caché à producteur, n'a pas perdre. Pourtant, il faut rembourser producteur. Il faut rembourser, bien sûr. Connaître le droit. Droit ya mutu moko et ça bien. N'a pas conditionné. N'a pas conditionné. Onga na yebi ezaki faire kangami na problème à famille. Famille pe ezaki abeto ki mwana na ye. Bon si koto ki tozonga dossier on pesa trop glissante au kokote la on vraiment na bozindo mingité parce que eza makambu ya famille. Wana faut luka penza. Zunga ma famille vraiment kolobela. Ba gouvé banani baboga de la presse. De la presse ne ba obeta on penza ndenge fandi. Mais eza lisole comme le biso journaliste étant que ba congolais to kozanga maloba te il faut to loba parce que oya kangami wana aza congolais to tchana te que musicien mais aza congolais. Mais ils ont ça la passe image je dis kalanga tant on lui ba dossier à bana na ebi ozapi mama ya bana comment na bana ya minde na bana biso mais bato lo bakele les congolais bana ba congolais boye ba comportement bizarre mais bana biso na bana bon ba genre ba comportement na ba différence wana divergence ba éducation biso ba congolais te bi ko éduquer bana te soit culture ba minde ndé ezamabi problème ezobo mabiso za quoi yango mona ki ne bandeli na émission na beta kike to banda na histoire ya Kimpavita toyeko suka na Kimbangu toyeko suka na Lubumbashi wana soki tozo benga ngo eza Lubumbashi bayibi te mutu apesa ngo kombo mutu apesa kombo Lubumbashi wana eza Papa Simon Kimbangu abengaka ngo Lubumbashi ta abengaka yo Mbumbashi eza na Kikongo eza na Kikongo belge nda yeko changer kombo wana il a signé Mbumbashi donc prochainement nako pesa définition nango problème est que tango to koti na mboka ya mundele biso pe to mimoni to komi mundele zoka nde mundele abota mabongo mundele azala bongo
yaya kobota mana poto lingo la kisate ko komi mundele vraiment waka mwindo ce qui peut mundela lingi a définir yo yaya ako définir yo c'est le messie ici noir ako définir yo te blanc bien femme noire ako définir yo te ki femme blanche plutôt parce que biso to koti na lolenge ya ba mindele mais za lolenge na biso te yo le bilo kwa mobali ya betinga ya violence faite à la femme est condamnable violence ya ko beta moi d'une manière d'une autre na ba forme na ngonyo c'est condamnable ya mobali ako bimaka 4 heures ako lukela ko eloko akolia na bana ko no pe malili swani ya malili conseiller ye benda ye matoi kufunda yete yeba keso ko fundi o détruit vie na ye obebisi PCV na ye bongo bana na ye mundele pe soki oso kangami po ba peso musala soki déjà okoma déjà ki o akangama place boy po ba peso musala ya o risque okoma no mitelantela o telinga na kana poto soki bakangi c'est pour cela mona ba femme seule eza na Congo na Afrique mobimba ba femme seule basée belé ya ezaka ba congolaise te pourquoi bazoko ko supporter sous mibale na bisote donc ba comment vivre na liberté pourquoi moi si na poto aza mokonzi il suffit kaza na mwana ne moko bana ne mibala kolia kitoko akolota pe kitoko akolia ya asala kane loko tala mukaka na tongo azi TV achema kololikola mususu bana bako tanga ya ofeli bakolia ya ofeli soki des chambres salo ba futa yango $1000 c'est déjà so ba yebi ke yoza femme célibataire yo futa ngo 700 au monika na suka sans compte bancaire affaire sociale a payer au ban au kamacho koti na shop au saleli biso vidéo au sombi body au sali boy oza ko exploiter bana na yo siko yebi pourquoi mundele achaka mbongo wana na affaire sociale c'est pour te dire que l'école primaire moi nazo tanga ya ofele moni tango mwana aussi sa classe université zaka ya ofele te mbongo to ochela ye yo chela ye na banque ndembongo yo kutangisela université c'est pour cela zo mona bana na biso ya banoir batanga na bango université te parce que mama épargnaka te azwaka mbongo wana nda somba kango ba yuji ya mamoto bande ko ba krif na ye bakate ba étoile nanga bolimpisanga yuji ya mamoto vraiment la kango ba Gucci abwaka mbongo abana kango ba banini ba benga ngo banini ba Chanel yango asombela yango soki biloko ba Louis Vuitton yango ndasombela yango ba kabelo amila ya sali ba commande na Afrique batindeli ye aodondo na ngondo ya sala aswe na biro mais akofita na bongo ba bine bimi oyo iPhone Pro Max 13 likolo nango choko système ba comprimé tela sans auto kolemba te nana problème te ce qu'on a na choix ko linga mobile aziziro nga yaya mbongo wana mundela yebiki yango nde ko futela mwana na université ce ko tanga ko koma mwana silisi kende ko tuna ce université za combien bon comprendre que mundela za kazoba te omoni mbongo ya zo pesa yo wana yo ko zongisela ye yango na université ya mwana OK apesi boye eza lo azo bombisa akozwa o sala musala o futo $3000 ah ezate ke ba futa ko bien comme à fin du mois quand on a no tala siko ba facture fandeli yo zoasko facture moko banda ko futa na $3000 soko tikali na épargne ma crasse mingi kolekeza $500 Jésus poko lieza nango moins cher soko zwika $100 oke nango provision ya mwa mobimba soko sombi pe carte na yo ya mutu ya nani ticket na yo ya mwa mobimba oza poser skoko tika lata na moins 400 okoti kata na moins 300 ndesko ko bomba mundela pesa ka yo me azwa kango nyonso ona koloba yango na pona li 75% ya salaire wa pesa oui pona likambo affaire nga na koloba ke naza na en tout cas tozo pesa soutien total à 100%. Tozo soutenir quel que soit oya sali dès que ça problème ya gravité to soutenir ye na motema moko to ko poster partout na ba statut na biso na ba page na biso to ko soutenir faire à 100%. Ce que ça likamboka ke faire po abeta ki mwana batu mususu to mona ba kangama ba violer batu ba bima mais ko non ba bima bazwa ba liberté ba bima bazwa ba liberté
soki eza kapona likambo famille na yango nde fera kangami soki eza nango bezite en tout cas ana soutien ba forme nyonso na ba TikTok partout tokochai ona koloba yango wana Aurélie merci. OK ma Judith Kalanga na yoki ndengo lobi mais pas c'est ça la ngai inde na fandi na plateau na ngai na Judith eza nini événement munene obso tozo zela ya le 30 juin. Toyebi que na le 30 juin to mona wenge musique à 4x4 en complet. C'est que absence déjà mon pour la minute toi non sûreté ce qui fait rigoler c'est comme le 30 juin à cause à la libérer parce que ça déjà processus il faut que l'anda comme il y a procès ce que moi jusqu'à là admettons que fait rigoler azate est-ce que oh tout ça tanda qui ekozala vraiment yango ou soit e beta masusu ndenge mende zengelite non bakozala za ye mon côté baza alempe la paix aza wanano ayena note toboite bakozala siko absence ya ferigo yango nde tozo sambela je remercie Zambé na moni na ba combattant na ba combattante bazoloba soki ya solo fera kangami topesi soutien na biso donc eloko ane salinga bien elakisi ke toza bana mboka toyebi kotala esika mutu asali mabe to asali mabete donc soki ba combattant penza bazoloba ke to soutenir ferigo la ya solo cela veut dire que ba comprendre que ndeko na bango asali eloko mon côté. Et puis nazomi tuna mwana ya bongo vraiment ya solo atokoti na mboko eza na mibeko tu ne peux pas faire comme ça ton père. Iko non toza ba ki non nous sommes des bantous. Non tu ne peux pas tu peux dire seulement à ton père de te respecter si tu as tes droits tu déclares ça comme il faut peut-être je ne sais pas à comment qui n'a point simbo na zoto pourquoi qu'est-ce que tu as fait. Réponse ni ne peut ça qui papa. Est-ce que brutaliser parce que toyebi bana poto balakisa biso ba vidéo a capable kozwa tali papa bambi papa na ye. Jésus. Toyebi yango. Si tout soka sa bandi ko benda biloko oyo. Toyebi yango. Mais na Nzambe te na yebi eloko elikanité. Mais soki eza na likambo wana to soutenir ye. Tozo boya violence eza na ba forme nango nyonso. Mais et comment na ba point ya konnuire bato te mundele pe soka sa checker compte bancaire na yo po faire aza millionnaire soki déjà mundela sa checker compte bancaire na yo ke ozana lar ya okobima te ti osumbela ye faute ya mundele yango wana. Merci. En tout cas, merci beaucoup maman Judith Kalanga. Mon tomo qui est lentement sûrement vers la fin de l'émission Nabiso. Nanga qui avant aussi cette émission Nabiso maman Judith étant que congolais, au lancer moi un message na ba combattante nabiso ba combattant nabiso ya ba diaspora pour na dossier affaire rigola. Merci beaucoup ba combattant na ba combattante bango na na minicho ba na guerre. Trouble côté li bango ya kosakana te. Combat na bango toyeba ki kiza combat ya ba konzo toza na bango ya médiocre na mboka na biso. O wana tokobomba te. Eza mabete parce que baza libanda les sel moyen bato libanda bayoka kina Kongo mboka ezolika sengeli basi to mibali batelema baganga mais ko bundisa ndeko na yo oyo abandana pasi abandana minyoko abandana kolela abandana souffrance li papa ya kokatana oboya ye abeta na poto obundisa ye obeta ye mabanga ozikisa biloko oyo lobi bakotindele facture afuta eza na sens te vraiment et pourtant ba politicien ba kokota kuna kwenda vutuka e moko ka bino pe boyamba bango do eza na sens bo soutenir ba alors on a koloba ke soki ba combattant na ba combattante bazali bakoyoka soki ya solo fait rigola za mokangami botelema bo soutenir ye kaka ndenge na yoki mama Kongo alobi a publier pekeno a pesi soutien na ye na ferigola. Cela veut dire que biso nyonso pe to pesi soutien na biso na ferigola quel que soit pour problème oyo ferigola zanango to pesi ba soutien na biso ya minene pe ya makasi na ferigola rien à dire bango pe ba telema po ba soutenir ferigola onga Judith na koloba yango wana et puis conseil moko na kopesa conseil moko na kopesa surtout na ba musicien na biso bolingana surtout ça nanu na yoki message moko te ya musicien dernièrement na okaki mon pa mokonzi levé quoi d'accord aman na page na Facebook a lancé qui message moko ya soutien pour na faire rigola mon pa mokonzi c'est normal parce que ba tie ambassadeur ya rumba congolais et c'est normal il pende azo négocier na ya l'orage nani na Sokoko pour la musique ezonga c'est normal parce que a comme le ko la moto a présenter musique ya Congo libanda
Donc c'est normal à ça lango parce que bango nyonso ba komi lokwa ba ko tambusama na ye. Mais fallait bango nyonso ba sangana liboke. Bolingo ezate ba sangana ndeli maji. Ya ngonde likambo. Bolingo fezala na milie na bino. Ata kwa violaki, ata kwa bomaki, ata kwa zokisaki, ata ko nini ta bomoni moko na bino likambo ekweli bosangani botelemi bosali yango eloko moko. Merci beaucoup. OK, ma Judith Kalanga tango beti li solo wana tangi kombo ya Laurent Sokoko et rappeler ngai et zongi nga so li solo oyo. Guerre entre ya Laurent Sokoko na Bokechu premier. Na okota te. Tango mususu eza base, tango mususu eza ya solo. Elo ba la paix jusqu'à zo ibana te. Mbongo, ya Lorazo déclaré Bokechu apesa ye. Bokechu pazo loba ya Lorazo na eloko te. Donc rien à dire, Bokechu alobi ende mutasalaki ya Loa. Ya Loa pa alobi ende mutasalaki Bokechu na tous les bateaux bakokanga. Et puis on a vu lobby bako beta ya Lora na muto ne bako beta Bokechu na muto azaka na sima na ye. Ya Lora lobaki boko kima lobangai Lora Sokoko te boko kima poto bo luka place okimi to mona ki bako agresser Bokechu na ba image ça veut dire que moto eko pela et puis alobaki bobongisa ba avocat parce que ko sambo boko sambe ko za somme na ebite soke za base soki eza ya solo bobunda lokola bopelisa ki moto pona ko détruire mboka ko détruire ba musicien na bino moko bobunda na balobaka bakoboma na bango En tout cas, merci beaucoup ma Judith Kalanga, maman ya bani belé, maman ya bazange adorable, les akanese momingi ya koyamba na plateau na ngai tala kande plateau ekomi. En tout cas, maman to komi na biso na suka émission na biso ba bakinda sango. Mot de la fin ma Judith. Mot de la fin na pesu merci na ba obalinganga. Ba étoile na nga nyonso, na ba forme na bino nyonso. En tout cas na pesu bino ba bisou, ba bonjour, ba bonsoir. Nga Judith na musantu te, na muto masumu. Passé, présent nanga ezana mbeba. Passé, présent nanga ezana bolamu. Mais soko lingi wa accepter nga na bolamu nanga. Soit accepter nga na mabe ondi mangate, o critiquer ngai. Merci, bo partageaka, bo aimer, bo liker parce que toza wana kaka pona ko expliquer pona ko lobela nyonso eza ya malamu. Ozana penser ya kitoko. Pona ozana ba produit na yo. Ozana maison na yo. Ozana fondation na yo. Olingi oyebana, jika fungoli porte. Contactez biso. Eko marketing na yo ko sale makitoko makasi. Numéro na biso za na se wana. Contactez biso na numéro wana, publicité na yo nyonso église tout toko yamba na maboko mibale parce que jika rien que musala. Bo s'abonner massivement, rien à dire. En tout cas ma chérie, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, ma Judith Kalanga. Ouais, c'est qui mot de la fin na yo. Et puis moi, bah dédicace na balinga kayo. En tout cas, ma Judith Kalanga là lobby. Pas de dédicace, nous boyebi a mesana vraiment ming na ba dédicace te hein. Ya lo ba kana ba obalinga ka jika oba ba sepela na jika. Par là to komi na suka émission na biso, on a yamba ki pona bino jika de la presse Judith Kalanga, mama ya bane belé ndenge yemoko alinga ka to benga mama ya bane belé po azape mama ya bana ebele. Et puis simbote mingi na ba yene surtout ba soutenir to ba linga Aurélie Vangu de près ou de loin des carabolo baraba conseil na bino et sala ke Aurélie Vangu asala toujours musala kaka ndenge longo bani wana moni mon oncle chéri Richard Simbana kati ya Belgique sans oublier Gauthier Swadi lema mbala mande fois pembe balobi lo sako na o Gauthier Swadi bisika ozali na pesi mbote mingi na yemoko c'est lui qui est derrière les caméras Fabrice Mande balobi mtatika image na défaut wana na bosanité Nathalie Montréal Félix Mombale nouveau riche balobi azala na problème mbongo te mais azaka na problème ba dépense na bosanité Josmi kia ma mwasi mbongo kukubo fana bambote belé bisika bozali Yannick Guépard Kwani bambote belé bisika ozali d'ici là portez-vous bien et restez toujours branchés scotchés sur notre chaîne en direct Juka Télé News et bye bye.